Zoro Mabiala mutakangisi ye ezali Mike Lokamba. Eza 12 bolanda ba émission oyo baza kosala sala wana te ba barebino. Na sepela ki ata mukete vieux aura avant na poto komba maniki ko finga ko loba ba n'importe quoi ngande na sabo na sana ba fanda nga ngande na fandi bona na famille nga na sape na mutu oyo nga na kotoyaka oya ko intimate bata vieux aura a ochanga na page na n'importe comment a loba n'importe quoi ezala raté quand même nena bana ko lande na sima tant na yé na commune na moni berlif c'était déjà trop tard et puis ba berlif tant na yo na oloba bango ba komi ko côté là yango pesa kilo ko wana ozomona yango pesa kilo ko wana tu fais to que na parquet l'état akate la biso soko lingi moi si boye comme problème OK lo ya linga ki ngape na zaka na liste ya ba chroniqueuse nyonso ya tanda na tatami OK oh te na majiga na maj so na ni bien alinga ka yo alinga na boya na nga na boya na nga so après akomande ko akomi ko finga ngaye keko ngane na et puis na olo bana nga so za ivre chaine na somela mutuka basi kombe ya sa somela mutuka ya sa somela mutuka na basi kombe na ebele ya basi ya zui awa kaka ya finga kako ba kena na université kuna gloyo langa trikai ba beta e kuna kaka yesus alati ngane ya kolata trop c'est trop il a préféré que l'état katela biso l'état katela bilona ministre Zoro Mabiala za aza parquet akala mais maniki ezaka rasorote bato belé a on a Kinshasa précisément ba confrères rebelle ba youtubeurs rebelle ba finga yo na kombo na yo ndeni no me bango na parquet te kaka finga ya modèle oyo le kela bato omoni Zoro aleki se pona nini omoni na mo boza na poto na mboka mso bate azo créer buzz mais ya ba ko finga ngati na plateau ngala omoni même réaction ya ngai na tata mo sabana na silika parce que on finga na plateau nga sala ati donc aye ko affronter ngati na terrain nga so na o affronter nga na terrain na réagir c'est que na mi faible c'est que na akoko ya talonga kuna ya finga nga na kata place et puis ozo tenir ba popo moko o ke nga pena na mbali nga donc ezaka il fallait la vérité na linga yo oboya na tika na fièvre mondo manike pardon linganga po nga pena mwasi nga na linga mingi ezayo baloba bongo yo fièvre mondo ememi yo na kofinganga na oteni ba popo mo bana nga ba otebe miso ni ona préfère que l'état katela biso et ona mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba ndenge ezali boye. Oyo boza komona ndenge bakangaki Zoro Mabiala ezali coup préparé monté par Mike Lokamba. Donc, Manik de John a joué kaka rôle y actrice ya musala salaka po bakotisa mbongo. Boyeba kokangama ya Zoro Mabiala bakotisi mbongo na ba view, bakotisi mbongo na oyo Zoro Mabiala akofuta kuna pamba te na parmi batu oyo bauto kanga Zoro Mabiala eza deja cop. Chauffeur akolia, moto akolia. Donc Zoro Mabiala komema bamemiye aza déjà conscient voiture wana ye mutu fa futa yango même batiki ka na minute wana aza déjà conscient pe mutu to aza conscient fa futa moto wana manika futaki si manango fa futa batu wana na ndenge babebisa kitana bango alors eza déjà cop prix bakotiela ye selon niveau azali avant ba kokanga ye ba moni Zoro Mabiala azo lakisa kinaza kotambula sans moto, sans bureau, sans garde-corps. Botala bien, ndako na olakisa kuna, ezape ndako nanga, ona somba na bandalao. Naza sus na ndako mususu, na ma campagne. Naza na bandako ebele. Alors, en tout cas, eza déjà affaire ya bien. Yango Manik de John alobi bien. Tamba eko kangaye. Alobi okolakisa munene na yo. Parce que munene ngwa kolakisa ezali,
lakisa ba relation zali lakisa yango soki zate okolakisa na niveau mbongo okufuta Manik de John azolo basusu na émission yeba na mike bafinga ye kasi ba mikolo te soki mukolo afingi ye bakangisi ye baluka kaka mukolo moko na Congo afinga ye na kanisa bazape akokangisa bango te o baza na Congo premièrement ekosimba te deuxièmement baza kotuna ntina ya kofuta mbongo te po manike aganye nango soki bakofuta mbongo loba kaka po bapesa bato wana quelque chose elingi koloba mbongo oyo manike akobebisa na oyo mutu oyo akokangisa na kini mutu oyo akokangama na kini mbongo akofuta ekozala moke manike akobebisa ebele alors manike penza akende bebisa mbongo na ye ebele sans bénéfice non d'avance mbongo oyo Manik de John abebisi euti pa ya Mike Lokamba bandeko bondima te Mike Lokamba mutu asali yango parce que ba video oyo kuna bakosambisila Zoro Mabiala ezali ba video kaka oyo elekaki na site ya Mike Lokamba alors Mike Lokamba soki alingi penza bakanga Zoro Mabiala te kaka tango émission bebaki ye ba yebisaki ye alinga kolongola ba video wana tu mais ti sikoyo nana longoli yango te en plus azo continuer ko sala ba émission tango bakangi Zoro Mabiala pe azo continuer ko tia ba émission yango parce que aza penza na posa amande ezala kitoko poto e comprendre que bango te mbakangisi d'avance poto e comprendre bango te ponga déjà nazo comprendre bango te nga pe nazaka na poto na yebi déjà ki baosa tricage bato poto pe lokola ba yebi eloko babengi balance eza biloko poto bazoyebaki kuna nde ba balancer soki bango kuna ba yebi 12 je crois bien pe ba yebi na bango 12 te 12 bato ba yebi yango kaka bato baleka na maison mère bango bayokaka kaka 12 yango wana babeti 12 mais bazoyeba modèle akobeti lango te Zoro Mabiala bato batie commentaire na vidéo ozwi bon nga nayebi te soki ozwi d'avance de toutes les façons bayebi kuna bakobomo te okobebisa kaka mbongo Zoro yeba internet ezali vie réalité Manik de John ndenge omonelaka na internet aza bongo te Mike Lokamba aza bongo te soki omonaka bango na bango baza na modèle na bango wana bango mais Zoro Mabiala yebaka yozaka na poto atokendeke Congo oza toujours mwana poto kozala mwana poto na bato baya poto te bazaka na Congo toza déjà un peu séparé na ndenge ya mabete mais na ndenge logique Zoro Mabiala tala yo moko na kata famille na yo oza séparé te bandoko mwana poto même atozo tonga bandako soko kei kuna osali 2 mois 3 mois bakoloba no na propre famille na yo oumelia okozonga mukoloni na mboka na yo eza déjà séparation yo siko koloba na menga na yeba ndako na ngai yawo na kovanda bakobakisela yo papa bandako biso tozawa chata ba locataire soko lingi biso tovanda te oyo eza mboka na yo te yo kokoka mboka na biso oyo ba séparé susu donc biso na bato akini tozali déjà séparé Zoro Mabiala sikoyo yo Manik de John lokolo lobaka na net omonake na net yo kanisi na vie réelle pe les news des stars e bandokende kaka ndenge moko babando tia bacommentaire soki ozotambola tala kaka Zoro Mabiala boswani na bon marché bayepe kokangelo na bon marché mais bato bazokipe yo koto te ntango bozoswana bazokipe kwanga na bango mais soki mama moko ya kwanga bisika wana baswani na mama ya kwanga mungwele na mama kwanga mungwele na kwanga nsesa soki baswani tala bato ndenge bakotona mais ya bino bayebi na bino te soki banani bastar internet oui mais na kisasa bayebi te o Zoro Mabiala elakisi nini bayebi kaka mwana poto na mwasi na ye soki na leki na ye bazoswana bazokipe kutu te bazokalikile mama mapa kozonga na poko afona futa nyongo yango wana Zoro Mabiala anga Zoro Mabiala bien sûr ozala komba kitoko Zoro toyeba bunde babitumba ndenge na ndenge kobosana te esuki na Mabiala
mabiala yo moko mabiala soki laksini tuna kende na makela du zombo non na makela du zombo te kende kaka na Congo bon tira makela du zombo koko kende partout mabiala elaksini mabiala ezali bambuma mibale wana ozalaka nango siko oza na kombo ya acteur ya filme oza susu na kombo ya mambuma mibale ozalaka nango alors keba linga soki na net osalelaka zoro suka kaka na net na zoro na yo koluka te okende na Congo sino tokoya kosalela bambuma mibale mabiala nga papa robo na soki siawa na osala soni ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.